Abonnez-vous à Exemplaire TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Ah oui. Bon, on a peine à comprendre. On comprend peut-être. On a bon à peine à moi temps là. Oui, bah 10 ans. On a peine à comprendre. On a vanda penza boy, na vanda penza boy. En tout cas, bah benga on a pété. Non on a pas ça, bah filmer, non on a pas gender qui boy, bah zui bambongo. En tout cas, on a vanda qui. Mais le quoi tout ça, Nzambe, nazaika kobonde la Nzambe. Nazo nga boy na scène. Yango na lobaka na baninga ezate so moni mwana moko ya sika loka yoza mutu akala o maltraiter mwana wana ya sika nga na za bongo te nga za mwana nyonso to saka théâtre mutu nyonso aza ndeko na nga za mwana za leki eza ko msuboye toza d'abord na maviokele na Kilimanjaro do to vanda bien na epeta mulaiti to ka okabwana na ndeki Kilimanjaro kufaka ndesikoyo belle vie oya Elombe Baby Belvite. Oui. Ouais, Elombe. Bon. Belinda Kanti, belle fille, la patrona. La patrona. Moi, c'est des moutous. Donc, Nabula pete ke akoko benganga. Nabula pete akoko za posa, akoza na posa na ngai. On a zo banzambe ni makambo. On nzambe so alinga ke simbe loro mo memba ti on a sa mai na libanga molili. So nzambe alinga bimisango tu na mutute. Alors, tamula iwana na vanda kawana, na vanda penza. Ne nakuta na maviokeni. Lela kutana mavokola bi belle vie zo lukao azana film moko boye fo sala ndoki na lobi muto sala ngo yo abi yo muto sala ngabi ngam to sala ngabi wi azo lukao makasi donc il faut yo kaka na soane pe na tendeza ko bi artiste moko za ipasa bongo ngalobi nzamba lola nzamba ebimisa ngao ndengeni ndena epe kokende na yo kokende juko elandaki abenga kale jour autant mavokela ke tournage abenga azinga o maloso ba bisinga yo za na prison ngabitenga za prison tena na ndako ninga no choba film isanga ozaka na prison ngabitenga za na prison te OK na likamwa na ko comprendre pour nous déjà 3-4 personnes avec ça likamwa acteur mo ya tsaka la contrat plusieurs mois si parce que le quoi to kina moi ba training na ye to no jouer pe tournalité moko do yenne mutako ta prison soka yebisa batuna na ndeko maka poto pe na nde peta mwana ngai ndene bise tena na prison te no ya bilanga boya kalobi na yepe kokota na osa film wana ndeko na saki tata mosa dadi tata mosi ya leya na bango ba na ye nani belle donc à partir à pied son kandé na tourna ndé kotaki siko bato ba boss na nga wana siko yo makanti saison ndé ba ko mobenga benga eza malola kama on lo ba on ba le bena linga nga tena lo ba parce que comme ko mama bata poto baza bien hermope so ba tombo ki mabi la nga tena tombo ki sabango malo so aje l'autre na théâtre moni moi kusunga au mona makambo échanger batuna poto okozwa pe muntu mususu alinga ko binga tindelo demi mususu batindelo mususu atindelo combien ça dépend ya sepeli sikonde ozomona moi musala ekoti mo valeur mais kaleki na valeur te to sa misalo fele ko kala banzonzi ezalaki te YouTube ezalaki te to le kaka na TV ka bo ofele na futa mutu pa munu kana nzana na sepela no peka ya ofele na sepela no kaka yamboka elote waza na Londres mwana yana nga kufa abina nga abebisi mbongo po azwa numéro na ngai oui abebisi mbongo po za cité moso leki na mission na ngo pesa pesa numéro te ba mona nga nzale te abebisi mbongo po azwa na baninga otoyeba na bango bamsupe babenga nga na ba film mais baboyi ko pesa numéro na nga abite nzamba limbisa bango tifon na tia bafuta mbila net na kene fait de kota ba vieux mundori na tamboli na 5 pa mo na sukoli na jima futa mbila na pakoli na soulier o kwengala ni ba wili mambo oui o pakoli wili do bozo pakoli po esika bozo ko boza la bien bota mo makoto ko ngwa makolo stima tete okeno makovo ni na ke jouer sika moko na ke feti moko bokene pe kuna esika ba bengi okolia ka komela ozwane loti el bosa zama na 87 moi c'est ton bali moi abalaki membali na kinga ngola siko tozana suka zunga zo oyo mwana nga suka ipaza na 6e des humanités bazami bale batikali ya suka bango bayi bana 6e yebisanga 6e des humanités sikoyo ya osakana te bazongisi bango babengani bango
Oh. Babengani bango mpona na mbo babengani bango yeti. Asa tu amidi bazongisi bango. Boni. Kasi mbongo ti. Minerva. Mbongo na futi ekoki te. Babengani bango yo wana zongi wana. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore et comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Il faut s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Exemple télévision, votre chaîne d'actualité, messieurs les journalistes, le vôtre Barési Baza, messieurs les journalistes, toujours dans le compte de vous informer, de vous apporter de l'actualité dans notre émission Vérité Plus Plus, une émission socio-culturelle qui reçoivent toujours pour vous les invités de marque, les artistes en général, musiciens, comédiens, tout artiste porte des grandement ouvertes pour Nabino. Alors je dis un grand merci Nankolo sur APC Souffle de Vie, Lelo Nazal Souswana, et puis meilleurs vœux à tous et à toutes, joyeux Noël déjà, et puis bonne année 2021 pour tous nos abonnés au Barota la de partout dans le monde. Merci beaucoup pour votre fidélité. Alors aujourd'hui j'ai le réel plaisir de lui avoir sur ce beau plateau cette grande actrice de notre pays, Mama Loso. J'espère que Nabanda Kuboza aussi parce que Bolingara Mengi, Mama Mangala, Mama Loso, Abota Pe Belé, Yakubota, côté Moussala, Bato Mangala Pe Baya Pe Belé, Trosoana, peut-être de tout s'offrir. Mais avant d'appeler sa Mama Loso, bonjour, je dirais un grand merci à Adji Oazasi Maya Caméra, Sima Bilili, et pourra pas dire aussi un grand merci à Yannick Chamba Dotson, le sponsor officiel. Il y a exemple de télévision, ma Clarisse Ganga, maman sociale, maman Africa, papa Nakashli Chamba, merci beaucoup. Quand il dit, il fait. Bossamboka, mon privé. Mille merci pour tout au Rosala Bola Moleke Belé. Et je remercie aussi infiniment Jonathan Ngana, obésité financière, Malik Arafat, je résine à la merveille, Gilles Monamputu, Yaïgot Kamasi depuis Montréal, mon papouche, clin d'œil spécial à toi. Adji Sosa d'accord, on a fond là pour dire déjà bonjour et bienvenue dans Mama Loso. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Mama Loso, micro. Madame. Bonjour, merci. Bonne santé, bonne maman. Très bien, Angola Nzambe. Vraiment. Moi, les lobes, moi, on a battu sur le Bakou, yo, on a un exemple de télévision, on va partout dans le monde. Ah oui. Lelo, beaucoup melingai. Émission na binu comme on est. Vérité plus plus. Ah, lelo, baya mingai na vérité plus plus. Balobi kunande makamu. Exemple TV. Babi kunande makamu. Donc lelo, maman le soso les cas. Na exemple TV. Voilà. Ah, c'est ça. Donc il faut s'abonner massivement. Donc il m'a bien ça na katia. Kamba bien traka bauti musika bayo kolukangati bayo landangati nanda ole na tourner te bayo landangati nanda kuna ba transport na bango moko. Donc na remercier bango kaka. Nzamba mi bango likolo. Amen, amen, maman, tu as bien vraiment. La maman, peut-être, au loba, on peut faire émission sur Bayambayo, mais pas d'habitude dans Bayaliboso. Ah oui. Donc, à tout sur la peine, tu es maman Loso. Est-ce que Loso, on est la rappelé combo, papa, la maman, a beauté là, yo? Tu auras un combo, si tu combo Loso, nous aurons un canam salati. Ah oui, maman Loso, ça vient comme famille. Oh. Oui. Ah bon? Ça vient comme famille. Tant on a qui n'a pas mettre paille. Là, on a présenté il y a ce que l'on a dit qu'on a combattu. Pour le bac, il s'est bien, il s'est bien. Comme on a hormis l'os. Élysée Lutumba Mwanga. Ok. Maman Élysée. Mais au tika na l'os. L'os, c'est ça comme moi, c'est un tika de bella. Au petit tika là. Tika de bella. La famille pour mon abonnement a reçu l'Élysée comme l'os.
te babenganga po eza koma famille babenganga loso te nga babenganga mingi yaya famille mobimba babenganga yaya. Ah bon. Pour yaya baleki belé. Voilà, pour la petite histoire, maman Loso meka un peu ko beti la biso théâtre ngo banda ngo na nini parce que meli na musala we. Oui, théâtre année que tu n'as pas parce que dès le bas âge na école primaire na banda déjà joué. Banda joué des aki balé jouer wana na ba pour na bano bano sa ba mo de circonstances ngana zaki na kati. Le temps bazo benga bano basa ba powe ngana za na kati. Donc dès le bas âge na banda kango bana za mwana muki. Le wana na oyeba mbula te na oyeba mbula oyo na koteli na télévision. Voilà, mbula au côté na télévision na mbula nini? Na 90. Na 90. Oui, 90. Wow. 2020. 10 20. Pas 30 ans déjà, 20 ans. 30 ans. 30 ans. 20 ans. Ça à 2000 combien? 20. Surtout ça du moins 10 ans. 2000 ans. Jusqu'au 90. 30 ans. 30 ans donc 29 ans donc toi qui est déjà 30 ans. 30 ans de so total na banda doki ni za mwana mukedo na déjà na ba 40. Wow. Donc dès le bas âge. Na ça va parler ba beti beaucoup. Oui. Beaucoup d'années, beaucoup d'autres ba maman Loso yo bo jeunesse non so passons kana musala ati. Oui. Na biso ke ngana banda na école. Na banda na école primaire dès le bas âge na bandi na école primaire. Après tant on a comme poussa na comme ko sanda ba matanga na ba feti mutu abali leke na jouer ka nengwana so matanga na quartier faut ba lukanga na ya faut na jouer na no jouer ka bon tina rokola. Est-ce que ça sera facile pour les parents na yo ba accepter? Non, ils ont facilité pour na ma classe malgré tout papa kufa maman kufa donc ba lingati mais ngabena na yiba maman na ngate mutu na kola ngana za mwana papa. Maman nga kufa na zapi mwana mukie na iba pe longi na ite. Parce que mon papa compliqué nga makasi ya buya penza. Ya no mona ani déjà musamo ya bavanti, umeli masango ningo na kaka. Mukolo yo pepe kala kota na lupango na biso, ne ba mona pena ke oui, eza sérieux. Oui. Beti ya biso li solo. Bébé Kalé yampani ape à son âme. A côté na lupango na bino e banaka nene zaka nene li solo ngo batu bele pe mayo kana. Bon, eza mama nzambe eza kama mama nzambe na bana ye. Bébé Kalé azaki camarade na ngai. Camarade na nga ndenge ni kande do tourner bona to quotidien ndeni na koma pas mettre pai to lo banane oyo. Bébé Kalé kande to no tourner nde ezaka mutu azoleka na ye na télévision nde Bébé Kalé asepelaka do akoma ina ndako ne so ikaka ekomi tableau ndeza tableau ngana mettre pai eza bana kolia kati ya tableau na biso so asisi azongi ka ndengwana do ba ebaka déjà ndako na bana ba ke so ikaka théâtre ya mettre pai bandi donc asinale bango déjà eza bima ka ozonga ya tableau na biso na so ka atali asisi après a déplacer na donc tellement komba ki bongo ti anga otinda juna momba fo ya kolukanga na répertoire ozwanga ndepe na kenda kuna to sori ndalinga ko mingi lokola leki lokola donc fine na yo boye donc so problème ya na ndako so likamu nena komo ke pa Bébé Kalé na olala nanga 2 jours 3 jours na kena lela meli ndengwana donc to tikala ndengwana azaki marié ngazo ke na ngai to nake boya kona yeba non non moko banga moko boye ke moi soki ngana ke na idée wana moi si e ko za pe ça va ata yo moko te et ko za pe ça va ta Bébé Kalé à l'époque ngala kenda na boto ngala kenda nganga pona banda opelati na bondenge na ngala yo poza succès na yo succès na ngana ça c'est pas sans succès biso na biso pas toi succès oui donc na banda ke na pas Bébé Kalé normal na ke na normal na leso na olala 2-3 jours après na zoki na nganda kuna moi 500 moi $200 na nga donc c'était comme ça c'est ça et écrit wana o ebingisa bato nyonso oui wana malo socio bala bon car ne pe na bana ko kende comment père mon na kina répétition yebso mon na kina la 2-3 jours mon na alba ngate on do be angelisa mon na telisa lelo
tous un rep le ko yele aux ongate jeudi mardi j'ai deux répétition mais qui nanga kuna rep na zotala ti libange ko tanga na yebalanga ti bazo répéter nga mo pe na yo mais ba ibisinga na lobana bato groupe te po tozaki belé serona ba ibakata bazo pela ba bébé santé ba Willy Mambu ba vie munweri ba gaou bazo pela serona sakana te mais nga na pela likolo na bango vraiment étoile pe pela étoile pela qui ti le lope ko pela ka nazo continue Mama Loso, donc j'espère que dans vos maisons, bon, la biso de partout dans le monde, Boza ya Rosepela, Kriwane Bing Sabatue Belé, Mama Loso, Batala, on a TV, Banamiki, Bakolina Yo, na télévision, Mama Loso ici au bala, na noté, na bala, natika, maître Paï, ce que donc, Juna Mombafou, big up à toi, l'artiste, donc parmi les grands animateurs, donc voilà. Vraiment, oui, Tikala, Tilibela. Maloso. Oui. On compte à ce qu'on va mettre pas une. Ils ont un théâtre bonjour. Ici au bala, il y a un maître pas. Il y a un ça que bon. Non, voilà, na bien que ils ont marqué Nzambé. So Nzamba lingia sala. Atuna ne mututi. Voilà. Ils ont marqué Nzambé nde ba komela ngo ne betina ndenge bimila wana. Ils ont na oteko to saki théâtre était. Nga na komi epa ya maître pa ndeni nga za mwana bumbu na botami na ngiringiri na koli na bumbu c'est shaba na face donc na koli kuna bon na mafuta epa batie nini komi nini pompe essence mo komi wana ngai to lima golf mo ezalaki wana camarade na mo ya mwasi abala wana mali clair mobile na lima golf donc to manaki siko osala nani tatuka lombo ebieti pe a son âme sakufa ne tatuka lombo afula groupe mo wana ya bana bumbu ngape na baneka ko leka ti tellement ba yebanga na quartier na rape ko kota wana to saka ba Serge Patron Delta Force Bidenda Miraesa Ezoka ibara premier ngai to saka mo ba tobele nde to bana répéter na lima golf wana lokola mwasi akolo lopango wana za camarade na ngande aiposaka pa moto basi nde bazaka nde totikala wana siko tokomeki kosala ndenge nini po to ya kokutana maître pai tokomeki kosala soki groupe moko ezoya kojouer wana biso fo tojouer enlever les rideaux eza musique eza théâtre siko moko mosusu groupe ya ngadiadia chic choc loyenge yaka biso bango to jouer nga pe na jouer siko tour ya maître pas itango bayaka ko jouer nga zalaka te na kinana nga ba kopi na nga ba nzunzi nga libanda wana na kena ba kapeke bazo ko jouer mais loko ape kopa libanda isenga kinga funa kindika do na kendanga nga na jouer te bato musu ba jouer na babi denda batatuka lombo ba jouer na bango nyonso ba passer patron ba jouer bango nyonso ne bidenda ayeko yebisa maître pas ke ngai nazana ya na moko jouer na tonalité na yo wana ya bandundu ya lobi a jamais ngala luka moi so dogo jouer bien to saka moi na mobile na ba film mais na luka ndenge na zoaka te ya yebisi azali la c'est nzamba pesio moi si ya lobi bon est-ce que okokanga ngalo biye pa lobi akoka nde tant na ya wana a yebisi benga tellement pe mkolela na zaki na copie na ke troisième jour na ke quatrième jour siko ya ko momena senga bi nga ju déjà promesse na mutu yo kende siko yo vandika ka mo de sama be la copie zo yebele mais wana pe ka lo yenge mo bulu yeke kande zaki ya bolenge ne 5e chunga biti na kende tano kenda bo na kuta bato ebele na biso zo idete bato ebele na kuti be bakata ba Willy Mambu ba Zena te Zena te na kuti Willy Mambu e bakata na kuti bakanza na kuti commando moto tenguma na kuti ba mundueri ba vie gaou do na kuti bango nyoto bansakala na kuti bango nyoto wana na ba chef wa bralima na yo wana to soli papa balobi yo oye est-ce que ko jouer na mangwaou nga lobi na okoka wana na mo fusi na uti libanda ko yamba bomo na artiste minene mo fusi wana me na lobi nzambe sunga nga na yimusala na ejete ne musala mama pe na kotati wana ba chef wa bralima na ezaki doki bozo jouer masanga eze belebele tondi wana do bozo jouer bozo mela ko banga ba esika to peso masanga bite na jouer na kota pe mbala moko babi na nga jouer na mangwaou moi sinon bal polobi to za na film mo meto banana bralima
na koti na olenga mene biso na kota na beta mbala moko mbamoko na mona ka nga zo jouer na olenga mais na jouer ka penza ba chef no so bramba sakana ba betelinga maboko oui ba betelinga maboko ba bien en tout cas otikali mwasi ya mangwaou to confirmer yo jour landa to ke brand mala zo 5 pièces ya prémisse oui vraiment mbala liboso kaka et kokota nyoso yango wana kokota pe nyoso wana kota kitine o sala to sala bibise na mettre pai so bilo nezo teka mato finga rabato kine telem nya wale shikle wambo bokela compagnie yo ya bana bokela pe biso wanga dia zo bokela biso ngana di muta sikana ebite ngaba pesi ngaka cri ngape na boki na ngana ebite ngati donc wana ezaki ma guerre mo boza loya ya o sakana chic choc kuna donc ya o sakana te chic choc bazaki na coin biso niveau de oyo na kati kati to so leki boye neti nga mutu asikana biso ba kosabolo na kofinga o meka kuto wana banani bongo à l'époque bon neti vienga de so mo za mta matumbo li wana tumo la boye penza ninga lo kwana kende musala na continue na ngaba msusu bakata naki ba msusu bakata naki bakata ju ngo to zaka 10 personnes bakata na ngana tikala ngamo oh là là vraiment mais est-ce que akay zaka bien be bakata okutaki wana ba wili mambo ba yambaka bien très bien ko ima pe ezanga raté mais bazaka na munungu na bango mboka lelo na koma nango pe champion moi munungu mo ezaka wana moi banini pe ezaka wana ngela ti batonga nga pe na munungu na ngela wana sali nga pe bazotonga nga pe na osekisa baonzoka baotonga nga pe sikoyo na kota kala ko ezaki musala na ngai koti pe na jouer ale toyo koma pe ba pe do camarade na nga pe to kina makasi to la to la mkani bakata oui ne bandele za bon si lelo boza ba mas to za kana biso oui mais est-ce que ya kala on na kilelo est-ce que ça la su bon ya kala on na kilelo parce que moi ba manga mibele changer bon nga benande alinga otambo soutien mais to ça bien surtout kutani bakata yeko neti boto kutami na ba film neti to koma chaque jour to kutami na ba surtout kutani le mzuka utana lobi te ya o so amoni kama wa no belela yo wa baleki nanga vraiment Mama Loso, donc je vous signale, vous qui venez nous prendre en cours, nous sommes avec cette grande actrice comédienne, Mama Loso. Naïro Kange Penananda, vous te retournez naï. Mais Mama Loso, moi curiosité, et vous savez, de Rosara émission à Pamba. Nabana, Namikolo, Batelemebo, Parotala. Ah non, bande on a zakana bono baba ma bete bana ngai bakoko baleki. C'est l'autre. Et au salon ni succès kara. Si c'est neni ba pe ba sepela ba artiste à côté na baba na bangoti. Ba sepeli bo ma beza ngape na sepeli na moni bango. Vraiment. Mais Mama Loso à un moment donné au bon baki penza na ba film banda ko. Ah oui. Ezaka du ya nini. Bon, ngape na comprendre te. Na comprendre peut-être dona bunga pe na mo tamula yi. Oui, ba 10 ans. Ezaki nga pe comprendre ngati na vanda penza boye en tout cas ba benga nga pété no nga ba sa ba filmer no nga ba kendeki boye bazui ba mbongo en tout cas na vanda ki mais le quoi tout ça ba nzambe nazaika ko bondela nzambe nkolo na ngai kokaki nazo nga boye na scène yango na lobaka na baninga ezate so moni mwana moko ya sika lokola za mutu akala o maltraiter mwana wana ya sika nga na za bongo te nga za mwana nyonso to saka théâtre mutu nyonso aza ndeko na nga za mwana za leki donc façon d'être na nga yango wana ndo bango te po batie caméra liboso te na za bongo eza ko msu boye toza d'abord na maviokele na Kilimanjaro do to vanda bien na epeta mulaiti to ko kabona na ndeki Kilimanjaro kufaka ndesikoyo Bellevue oya Elombe yebi Bellevue oya Elombe bon Belinda Kanti Bellevue la patrona la patrona moi c'est des mutu donc na bula pete ke akoko benganga na bula pete akoko za posa akoza na posa na ngai on azo banzambe ni makambo nzambe so alinga ke simbe loko mo memba ti on a sa mai na libanga molili so nzambe alinga bimisango tuna mutu te alors tamula i wana na vanda ka wana na vanda penza momsuka nde na bimabo na bina ke sombe bana pona ki na mbudi na ke sombe bana biloko mike ya ndako po kuna biloko zaki mo cher litana bimbo na komi na Gambia na kutana maviokele na bato saka malamu mabeza muke nde na kutana maviokele le na kutana maviokele bi Bellevue zo luka yo
azana film moko boye fo sala ndoki mais alobi muto sala ngo yo abi yo muto sala ngabi ngam to sala ngabi oui azo luka o makasi donc il faut yo kaka na soane pe na tende za ko ebi artiste moko za ipasa bongo ngalobi nzamba lola nzamba ebimisa ngao ndenge nde na epe kokende na yo kokende juko elandaki abenga kala jour ko tamba vokela ke tournage abenga azinga o maloso ba bisinga yo za na prison ngabi tenga za prison tena na ndako linga no choba film isanga ozaka na prison ngabi tenga za na prison te OK na likamwa na ko comprendre pour nous déjà 3-4 personnes avec ça likamwa acteur mo ya tsaka la kotra plusieurs mois si parce que le quoi to kina moi ba training na ye to no jouer pe tournalité moko do yenne mto ko ta prison so ka yebisa batuna na nde ko maka poto pe na nde peta mo na ngai nde ne bise tena na prison te no ya bilanga boya ka lobi na yepe kokota na osa film wana ndoki na saki tata mosa dadi tata mosi ya leya na bango ba na ye nani Bellevue donc à partir à pied sur quand na tourna nde kotaki siko bato ba boss na nga wana siko yo makani saison nde ba ko mo benga tinde mo na jo alire bodo ati lelo pozongel sur ça et ko salo skondeni musalo de jour sala ko bumsa qui ont pendant 10 ans au banda retourner susciter mon zonyo comme trop sollicité yo mo yebisina chaque jour comme un tournage oui bon vous avez une journée à reporter ça ramena barara mi vena tournage benza bon ezaki musona zaki na makila musona zaki nango ngona kota ki aliboso na jouer bango ba mona donc na sepela ki makasi parce que dit que loko moko ya ngai bunga ezongi donc ina jouer ki est-ce qu'à une époque na bino on a payé mama loso ba ki motema mabe pe ezala ki ndolbeka ba retourner na maima ezala ki me net ya siko bena makate te net ya siko te ezala ki me te bosi ko ne dozaki kala wana dozaki bena ba nini belé te dozaki ba wana dozaki pe antenne A na RTNC tozaka mingi na mama ya salongo bango pe bazala na ndenge na bango biso pe na ndenge na biso moi muke sainga na koti na bandisika nakutaka siatula bazoyemba mira esa olamba muté ma bébé des aki makasi pena neti bo penza la vie na série na biso mais penza te est-ce que lelo e otala époque na bino na époque bano ba koya sika romilo belani na bano ya sika bon na pesa kato li baza bien parce que libota yangwana na pesa kato li NT po soki mutu azana besoin benga yo atanga na force benga kayo ozomona donc mutu mtaze yangonga ne soki ba bengi yo telebi na wera ko ndima te na pesa ba oka conseil wana po komona nde toza boye makete lelo toza na prise en charge ya malade ya mama Denise po ata na beli boye na ebike na somba ta spiritualité na okemba mon hôpital mais kala to banai ko luka lelo tozo bunda nana ozo mutu traitement nani biso tozo chanda munda bolingo wana tozaka nango ezala ke muninga belo bimisi oyo azangi obimisi babengi muninga upesi neti mikolo ata 4 ou 5 personnes ba yebisi ngai ngaza mwana nga moko aza na Londres mwana yana nga kufa abina nga abebisi mbongo po azwa numéro na ngai oui abi abebisi mbongo po nga za cité moso leki na mission na nga opesa pesa numéro te ba mona nga nzala te abebisi mbongo po azwa na baninga otoyeba na bango ba msupe babenga nga na ba film mais baboyi ko pesa numéro na nga abite nzamba limbisa bango po ata pesa ke bango mbongo wana oyo okabela nga atiko kabela bango ngo jamais zomona do eza passe ka soki mutu neti vie apesi ngaza numéro vie te na komo luka ngo il faut no zwango po tala babengi vie mbala moko azili numéro nanga apesi ne pakalo babenga ju tout eleka moso babenga pe na londa na posa nanga abengi pakalo oui pakalo mbala moko apesi numéro nanga ezaka bongo siko eni ya nini no sa eni ya nini ngaza ndenge nanga na jour na ndenge nanga siko eno nga no sala muninga na pona nini bazobenga sur la tournage mutu ba kobenga mama losi yo jouer mama ya Kingandi yo jouer mama ya Kingandi donc ba mama nyonso neti pièce to uti osala pièce mo to uti osala moyena ba komo ngeza to uti ko bina ba mama ba che ba mama yo mama Kingandi obini yo mama Kingandi obini yo mama Kingandi to saki so 4 mama wana bono uti jalousie to saki na bagari to kuta na Marie-Jeanne Bololé ye pas jouer nga pe na jouer siko ye azimbo nga na zimbo nga siko no ke na Marie-Jeanne Bololé pona ni ponga na yaki liboso Marie-Jeanne yesima te tant mukile zo pousse na makampe zoya ondo za boyebi ke za ba comédien belé ba na ba ndako ba jouer ko leka biso bazali mais bazui chance oleka na TVT siko nga na boya point
so nzambe asali nga ngolunga na mitombola na mimona neti nga naza oyo eza elopamba enveloppe oyo eza enveloppe elopamba po bato ebele bakufi nga na bana na bango so boyi bosala fiere bino bafille bozwa visa azali so azolongolela mo mwana edinda bima na chaso nde babota ye te lelo aza na mabele akwa bon apesa bango katoli baza bana oyeba bolenge mutu na mutu auti na éducation epa na succès pe na mwa succès soki ezokumbana na bango ozomona mais biyopozaka elengo leka na étape wana wana ezanga ogéraka ndeni ka bongo timena koyina bato te ok nazelaka yango mpe sengo nazalaki mwana moke do naomona nga yango normal mpo nga nazalaki nezango mala ebele soki bato basala basuccès komitombola te nazala parmi bato basala succès ya blague te bonga soki ejue so toke ejue le mosusu na maluku bakokokima nga bakei na bango le mosusu nakomosa mpe mwana olendo omwana tikali na nga do mpo nga na kote esika wana bango bazotourne fo bazipange elamba omeka kutu te loso ezalaki mbongo nango ozala tala di mapango osela tosala mosala ofele ozalaki neti lelo mena ozala mapango na mituka minene bonga baozipanga pene elamba wike mama loso azoya so na longo lelamba apati ya coin apati ya coin na do bango moto baza kuna mosika bayake mama loso azokota ozomona na nzambe ata ndenge nini ti lelo nazocontinue nzambe akoyisa bato te mais na époque na bino moto amotivaka to bapesaka oposa otalaka ye na tv à l'époque no mwana otala groupe salon elaka nani na époque na biso oyo na bandaki elampe ya oya te fo banda kotala ta ye mpe na moto ya liboso abandaki kolinga mingimingi mama mopepe mpo azalaki mpe mwana bumbu azalaki mwana bumbu azalaki mokolo mosusu noka mpasi nalobi te mpo akufi na simba ebona elamba eya te ombokelanga mabe nayebisi ete yaya nasepela no mpoza artiste akomi na biso esalanga mwa bien ndaye kozonga alobi alimbisanga eza ndenge mabe te po tozokende nde tozokende wana te po tozala shwe yango tolinga te basimbasimba biso ye pena nde moto bandaki kolinga eza te mpo aza ya quartier na biso te onda olinge makasi mangala oyo mama loso kataka na scène mangala wana eyaka na scène eyaka nango na scène so motu oyo atumoninga na scène ntango ye ebimi nango ezalaka nango boye te na vie réelle mpe bokataka mangala te naza bana nanga na bato baza wana nakataka mangala mpe soki kende biso mwana moko bie ashoke ngo beleka mobo nango pese mpe ya ye mais mingi te kobie na balabala nakateli moto lingala obie te ekosala ndeni maloso baleki yo mpe baye na nsima bakozwa mpe elana oyo ya kokatela bamangala bakalunga bazali banaomi mpe lofakenda so baniati mpe bokosantirke ekole naomi tosali mingi biloko na belvie asali mingi mwana nga nalinga to jue ne mama na mwana itoko makasi yo wana ekendaka kuwa itoko makasi naomi nasepelani makasi aza mwana mobia azaka mpe respect nalingaki makasi kalunga mpe wana leki na ngai wana leki na ngai doke naomi lofakenda so bosa diyo na ye nasepela makasi wa mwana na ngai libanga meyo mpe bwaka larte oui, toke. Voilà, donc on prenait comme ça, c'est dans la commune, ouais, il y a maman Loso. Et on la suko, bano bakobota mape, baleki ope baina sima. Barozo mo loko na o milo belarani. Oui, na loba bien, na sepela makasi. Marqué tout net, moi les tozaki na nouvelle nge, babimisa moi sona madesu makima na ye. Amwana peta yeba tepo. Ngopana ngatele na zoka zemi. Ya mwana ngande baka otia madesu mais natika pe komona ite mais papa na jouer neti nga siko na moni mwana mwasi bobo mansanga a jouer pe kwanga a jouer basi to jouer ne pas de la personne leki nga kitoko bien faut so oyebi soko zo jouer so ba idole bazate do o komate faut ba idole bazake nga na jouer lokwa mama lo so nga jouer eza bien ça va bien ça va bien OK nga sepela mama lo so succès ya bolenge succès ya na makambo ebele eloko nini o mama loso penza nayebi te soki eza mbongo soki mpe ezala nini oyo ya motuya oyo mama loso azwa na mosala oyo ya théâtre eza malola likambo na loba omba lebele nalingaka nga te naloba mpasi ekomaki o mama bata poto bazala bien armo mpe so batomboki mabe nalingaka te natombokisa bango mama loso azwi eloko te na théâtre azwi eloko te parce que série wana biso tosalaki mosala ofele ozaka na salaire te
biso nabiso tozalaka na bralimati nga nakotaka sika nakutaka déjà contrat sikoyo na contrat so bafuti yo 5 casier fo bana bakota classe balia bamela osomba nini sombelo te kala théâtre ezalaki ofele sikoyo nde emoni mwa kosunga omona makambo ya échange bato na poto okozwa mpe muntu mosusu alingaka obinga atindeli odemi mosusu batindeli mosusu atindeli combien ça dépend ndenge asepeli sikoyo nde ozomona mwa mosala ekoti mwa valeur mekala yaki na valeur te tosala misala ofele kokala banzonzinga ezalaki te youtube ezalaki te toleka kaka na tv kaka bo ofele nana ofuta mutu pa munu kana nzana sepela no peka ya ofele nasepela no kaka yambo kaka elote sikoyo nde makambo wana ekomi mwa moke mutu yango bengo maliso nde nasepelaka na yo moni natindelo mwa liputa mwa super mwa lipapa mwa nini ndenge wana donc bongo oyo aboyi te neti bona aza motu nanga mama nanga moko na Londres azwa bana nanga prise en charge ya kolia ye azwa prise en charge ya kolia bana nanga mpo pesanga biloko pesa biloko apesa basaki ya loso biloko nyonso akolia apesi yo asoki mwa mbongo apesa mabome ye alinga te batanga kombo na ye alinga te batanga kombo na ye mais topesi mbote mama place azali ota l'émission alinga te batanga kombo na baye soki opesi na loboko yeba te donc aza bongo ata ngana aza bata badiaspora basunganga ko baza mikili kuna babenganga maso nde nini bien ata mwa 20 dollars omela jus eza mpe ebele na leta bonde toza boye rien eloko te motu moko akanisa mama loso asombeli esu mwa eteni moko ya lopango obe asombeli mwa camion moko boye te ebona nde uta oleka eleka wana nde tokendaka pa mama olive apesaka biso mwa biloko ya kolia mais décembre pe yango mama okobenga lisusu mama ni mama eza makambo nzambe biso tokoprovoke te ye aza mama ni mama ye aza bongo aza modele façon na ye oui donc à part ye wana te mais sikoyo nzambe aza bien toza na prise en charge ya maladi mama Denise azwa biso en charge mama Denise oyo mwasi mokonzi la première dame mama mwasi ya papa Tshisekedi donc azwa biso na prise en charge bacomédien loso na beli awa aspirine eza ona ntina te ntina kati hôpital nazwi traitement nazwi nyonso naza na carte na nga nala esika ya nyonso carte yango oyo nazwa traitement na nga opération o mutu o mokongo nyonso nauti osata baexamen kuna nyonso ofele bakisi nyonso nayemela baso bangi bazongisa epoke wana ya kala na ya lelo opréféré nini ya lelo oboya kala naboyango makasi naboyango makasi parce que bapesanga pasi mpe bato ya mitema malamu bazalaka te na mono aneti na poto mais sikoyo mpe na mono bato ya mitema malamu na poto bakoma na Congo mpe bazali kui oui trop la vérité soki lelo biso na Kinshasa awa nde toza boye bajeune fille bajeune garçon oyo lelo bazomangana na parce que à part makambo nano ya mboka makambo ezouta libanda mboka tolo bapena vérité bazosunga moto akobengo bwatanga tele mosusu neti bajeune fille bazalaka wana babali yo bapesi yo mbongo azwi yo ndako azopesa ozolia ozomela azosoutenir yo yebisanga motu azosoutenir yo asage mbongo nakopesa mama na tata neti nde basoutenir motu baza mobali noto abengi alo mama loso ngai José Mudingai natindeli $100 ngai papa Abraham mosali ya nzambe na Londres natindeli mwa $50 omwa te sanga bien salinga bien mais kala ezalaki te ezalaki te ovandi mpena babengi oke mama loso ngai mama nasi lusala mwasi ya papa kiyedi natindeli papa ezalaki te eske ozomona ovandi boye mwa de mapapa moko te le mosusu neti oyo nazwaki lipapa epasudi ata batilengi okende eleke epasudi ata azwa lipapa na place nasomba nga te eza moko mais motu akanisi nga apesi nga yango donc avalorize nga amemaka mwana kala elaki te oza elamba tala biso tomoni mpasi na teatre tosali boye omoni lipapa naozwa soulier na nga nazotambola nango boye natambola namoni banini bachiffon natie mafuta mbila neti nakende fete kota bavie munderi natamboli nasengi lipanga moko nasukoli nazwi mafuta mbila napakoli na soulier oyo po engala neti bawili mambo awi opakoli wili ozopakola yango mpo esika bozokoma bozala bien botambola makolo tokolonga makolo nsima tete
okeno makovani na ke jouer sika moko na ke feti moko bokende pe kuna esika babengi okoliaka akomela ozwane eloti bole bomeli ne bolinga bozonga bo eloti esiko zomona makambo echange ata ya mingi te mo moke bato bazozwa esa biso bien okofana moto atindi de pièce moto atindi o lipapa moto alinga mapeso ndenge nalingango makasi ezwa 10 dollars oyo nakozanga liputa ozanga lipapa notangisa bana ti mwana nga suku mono notangisa baoka nde bafundeka na otourne wana moto susu bakobenga yo kozwa akobengwa nga magi mandiango natindelo combien mama nga David mbaya natindelo combien moi 50 moi 20 omo esa biso ata ozunu mo bete mais ata moi 20 dollars wana nakosomela ngo papa nakufuta mona minerval mais kala ezalaki te sikomo nteke so tozongi na époque ya kala na olinga su te. Mais l'État congolais, tout le monde a salé la paix, musicien plus pas comédien. Notre bon, ça les appelle maman, le monument, mon robot. Garçon na kufi. Tu es vivant, bon ça là. Biso, na biso vrai. Siko na Congo eza somo da kufi, ba ye ko décorer yo. Ndo tambola bona décorer. Na accompagne que maman somo ça. Na ça ya monte, ba ikoni musuba za eminene yo bango. Na o décorer. Na Congo eza soki mutu akufi ne ba yo décorer ne na otambola boye na ba piaka na kolela makolo longwa ati gamela 500 pour matina na taxi bus na occupé mais so okufika omona wu omona ba jeep kitana ba soda ba ye na kufi mama loso batene mutu akota te mutu baluka te mais nazo tambola na lipapa okene gambela makolo ozotoka na bisi est-ce que l'actrice ya Nigeria ba souffrane de biso omoni tozoke tourner na ndaka bato boke tourner kata ndaka batali bino boye bauti kofinga biso tourner bafilme mwa Bellevue boye tokoti bayi mpe biso tozalaka na bandako totambola tozwa neti ndako nde nazango bona tombola tiango na motuna bano otambola nango tokimaka na bakartier esika na vandi vandi bana baodérange po toke tourner mpa mosusu tokomi totourner mwasala bino na biso na mobali oyo bino batatea te bozala salite botourner na lupango nanga te nayebisi yo ti toleli biso tozalaki wana toleli nde tokesi nakesinga pa mama moko abima loso po ani na boya bokota bosala abongisi ndaka pangosi tokoti tosali bato malamu bazali me mingi bafinga biso so totourne oke bamboka mosusu komedi akokota esika wana aza lese sikoyo bana bapesa biso mpasi bango bakonza mboka te oto bapesa biso mpasi bo tosala biso na espace na biso bacomédien ya bino yango espace mo eza te eloko mo eza te nayebi te na bamusicien mais na biso baartiste comédien namoni nanga te bake kosunga nde mama Olive ayaki asombeli bato lelo bacomédien so bazali kofutela bazwi mapango wana na ondima mpo namoni yango na miso oyo etikali nayebi na ngai te oyo nayoka lisolo moko te baninga bazwa ngai nazwa na ngai te bango bazwa baninga bazwa mpe lelo bavai na mapango baza na bango alese bongo nde ezalaka boye bavalere ya bato mais oyo yango moninga aleki na ninganga so nini théâtre ya tvt oleko sexy bato lobi oleki nana kofuta yo nalinganga su te nga babengaka nazwa mbongo naleka yo nalinga bosiko bana baotanga ndeni baseti liboso aza mwana 87 mwasi abalaki me mbali nakendeki yangola sikoyo tozali soki azongi azo oyo mwana nga suka ye paza na 6e des humanité baza mibale batikali ya suka bango mibale bana 6e oyo yebisanga 6e des humanité sikoyo ya osakana te bazongisi bango babengani bango mpona na mbo babengani bango ye ti aza tour midi bazongisi bango kasi mbongo ti mbongo na futi ekoki te babengani bango ye wana azongi wana so nazalaki na mbongo na sur place nde babengani bana sani soki ezalaki nde oyo na Congo bakipaka bato mwana nga bakobengani na classe bengani te toyebi déjà ke naza esika moko nazozwa mbongo ntango bamona futi bango minerval bambongo tozwa na YouTube otourne ozwi $20 otourne ozwi $30 otourne moto abi ozwi $50 sikoyo soki ozwi $50 tozotourne olingi obokisa soki kuti bakanga suki ti olingi okanga suki olingi olia olingi ombela kaka na mbongo wana esimba ntango okota classe omoni nde tozomona pasi
le passé. Vraiment. Mawa. Le ministère de la Culture. Ça l'a vraiment bien. Parce que musique, écoute, presque la bande surtout mes théâtres, partout. Vous allez pasteur on a passé à midi mais théâtre autant na yo moi ba stress wana ezo longwa na koseka seka wana oyo seka moi lebso so leka maloso otika théâtre pona ni ovana na ndako comment lebso pesa mutu réponse no tali kaka na melia ngo kaka so so bana ngapo na otika théâtre donc ngazo sa théâtre po yo seka bana ba nyo kwa te na bona ngai na ina kube evangeliste na boya na kenda sute nakena nga sute na bona ngate va ya ndako groupe evangeliste ya Devos Musoba Azaye kuna baya na pemi na ngatuka yani na benga na kene tourner na na zota mo $20 na $20 na kosoma moi sac ya loso bana balé c'est ça gouvernement na l'état la Musoba on va la pena ko et ça vraiment bien ça là vraiment bien Nzamba sunga we tozo vivre kana ngolwa nzambe na ngolwa nzambe nzamba ko batela vivre kaka tozo vivre kaka ngolwa nzambe nga eleka metilelo isara mama loso pasi kamo moko to événement moko eleka kasi yango makamu nazo ba yango izi oyo isara mama loso pasi yango izi ya mona ke bakipaka bino te eloko te bando bandati nazoki na botama le 16 décembre nazo fêter le 16 le 16 décembre botama le 16 décembre tuna bano fêter ndeni bana boboza ya kaka mwa bajimo na bongisa usali mwa lika buka ata mwa kilo mo buli OK kala na bamboka mtesa ke artiste azo fêter mo sepeli sepeli quand même ata bana bato yango ya poto basunga biso mais na mboka pe fo basunga biso soki bango te poko lo bomo mtu moko ya maso fêter le 16 mo na tindiro mo 50 mo 100 mais awa na kata mboka na opeso aji voilà mama lo soto kina msema lema malema na chuter mais liwa ya mangwa u isala ondene to ete ya opening loko na nyaku te mto tuna ngaku tikambo Nga mango isalanga pasi bo so lelo naza envie kutuna ba envie te po envie eza pe maya nzambe do soki lelo naza mama loso nazali soki lelo nazo sala théâtre soki lelo nazo continuer ata ezebelete nazo zwa mwa mbongo na ozwa wana po nazaki pembe na maître pai yene mta sala gina bima po yazaki na kombo na étoile ne tant on a côté kuta na mba mo éclaté donc jamais na ko bossa na ye jamais na ko bossa na ye donc azape na mutema no ka pasi na regeta na lo ba po na nini kaka maître pai nazali do tourner blo mo na mbalosom tanga moni kaka bandole to simba nwana na ye to levi na bisi anzambe nde azwaka ye mtapesa mtu azwaka pasi do ti lelo navanda mo na raisonner pona ni ka fo mettre pa ya kufa de sanga pasi mkola ngo sanga pasi na lela kuto ba filmanga nzela tina lingola pana na bana okende kozwa suite ensemble écoutez anga na ndako kuto mkola ngo pe kilo pona bima nazo kokate dimanche on a kende pa ta église te na sabo nazo kokate nazo kokate na mona na ba 14 ba bengi ngai ke mettre pa ya kufina kokate bana nga bazana na kokate na olela nzela bango to bapekisanga na olela yo mina ngo boza ndekonome bango ba comprendre ni na bana ekolela pe na lela mpona nini osoki lelo oyo bango mo na ozwa mwa 50 na fute bango mineva mutu mo tilenga mbo na poto fute bango mineva parce que yene mda tchanga na yaka pembeni na ye so alukanga te mbele msupe makambo mbebe lelo ye lukanga te alors na robosa ne jamais donc azapela na kati ya mutema ngai aluso balaka ubala uzana mobali ndo alalinga ngolo ba vie privée na ngati maluso na bana na zanga na mobali na bota bana na bana setiti kasi no va na ngana azalaka suste azalaka na ye bon moi a déplacer pe hein déplacer na ye nazo bunda na ngana bana a déplacer na ye to kabana te mais
ndenge ya déplacé moko mibali nde bozala so déplacé tosolaka na biso ndenge wana kaka tosolaka nga pena nde omoni nga bona koma na bulka alara nga suna na koma bana nga batanga balia bamela bazala bien esili na mosusu wana mona neti bancomplément te na posa libala te age na keluka libala pwani oui équipa bosikonga nakenake bala mbali nenge bala pwani na posa ba na besoin atangisa bana nga batanga bakeli liboso esili te bongo nga natekaka kundo omoni nga boye omoni awa na esika natekaka natekaka nasakisa théâtre na oteka mpona otangisa bana na ngai esili mona oyo koko na nga laisse comment est Merciel? Merciel, ça va? Oui. Ça va? Oui, ça va bien. Parler, non? Ça va? Ça va. On t'appelle comment? Merci. Regarde là-bas. Dis bonjour à tout le monde qui te regarde. Dis bonjour. Parle. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà. Il est bon. Yayanki. Malo so boyne libala bon. Te na poso libala te bana nga batanga nga bakende ba classe bazala bisili. Boy complication. Complication. Bon seconde ça boy quoi? Ne pose pas de questions ici. Nga za besoin bana nga batanga so na teki na nga bana ba otanga. OK so mbali mususu alingi bana wana te. Te na poso mbali te. Nga na mbongo. Nga na samsana nga na zambo etikali wana. Distraction. Ase olinga noka papa bana ozonga bolingo zongi. OK. Ouais, vraiment. Mais malo sur la succès sur ça là pourquoi pas ça va pas ta groupe mon groupe pour encadrer ta bana. Bon, groupe eza mabete, groupe eza nango bien. Mais eza dépense. La sens nini. Autant que yo so abadaka ta groupe. Bon mutu akufeli mutu. Faut soutenir it. Nga za acteur. So lelo na kufeli mama nga nana osunganga. Président to président. To na beli na osunganga. Kasi. Siko charge na nga fona na charge ya bano na sala bango. So na côté charge nano ya groupe. Ça passe. Mais nazo bunda bambulo yona na osa na chaîne nga. Na bano saka moi ba bilu nga ba gag ba filmer. Nzamba sunga nga oui. OK. Nyane na fungola ngo. Ni partir ba fêter les cas dans sa chaîne nga. On na lukata groupe mobo de 10 ou bien de 12 personnes. Tout ça moi ba gag na so moi ba filmer. Benda moi bato musuto tchaka pour les cas. Donc loka bien ko sa yangwana. Vraiment. Merci beaucoup Maman Loso. Merci nga pona sepel makasi. Na omona maman mingi ya département ya o ya otaloga afasi na. Na ngamba. Maman okota to tuna tamo demituna. Ane pe mpaya. Okota te mpaya. Alingi Maloso. Ayo talandi. Okolo ba mo témoignage Maloso nini. Webi nga. Oya boyo ozwa micro. Botami awa. Wapi? Nama bula botami awa na koleli pa. Naza mutakala. Merci beaucoup. Vraiment, Maman Loso. Tu n'en sais pas aux animateurs de la émission. Vous voyez que ça va au bas ah bon, bato nyonso baotala émission oyo. Nzambe apambola bango na liboso. Po tango bazo ko abonner na kati ya chaîne esalaka peu bien. Basabonner ka massivement. Ba omona Maman Loso. Bato nyonso tu baotala émission Nzambe lola pambola bango. O nyonso balukaka Nzambe apesa bango akokisela bango posa na bango nyonso. O baotala émission oyo. Mais Maman Loso tous en mois de décembre année aussi là. Oui. Kala tete ko ma 2021. Oui. So nous ça bilan na yo positivement. Côté a bien depuis année bandaki na ndai komi. Okolo ba ne bilan no zakinde ni. Desaki bien na Nzambe. En tout cas penza mulo ne bandaki bena na tamboli na Nzambe très bien. Si ezo ke kusuka pe kitoko makasi. Sur côté négatif pour mona ya mabena mbula o depuis bandaki kuna. Ba maladie hein. Côté na zaki kuna na mbudi avana ya boye maladie osakanati.
donc ezalaki so mwana abeli oyo alongo aremplace oyo abeli oyo alongo aremplace donc nasali bokote nakendeki wana donc tellement nakokaki te nazongi epa na ngai epa na biso epa na wuta awa na bombo lobanda na ye awa maladi mpenza stop donc kimia maladi ndenge etukisaki biso do na bana ezalaka so moto abengi oyo tournage na maladi nde naza na mwana oyo bazalaka mibale soki aplike crise omwana mosusu aplike crise te bamapasa te balandanaka moko wana nazwaka zemi ntango nakendaka tokendaka tovoyagaka tokende makambo apoto na maître pai nakendaka na zemi do zemi ebimelanga apartir ya lubumbashi apartir ya tanzanie kuna ntango tozonga awa nakisa nazalaka deja na zemi do zemi ekolaka deja na boti do nasali bona bana na bakoko kobela ozwa ide te me banda nazongaki esika na wuta calme ne naza maladi te biso wana nayebi te bo ata makambo ngo ezalaka me obani te donc tozalaka na biso bien do nazalanga bien awa koka mpenza bien ka mai nde moto etukisa biso mona 2 semaines 3 semaines mai pasi me makambo nyonso eza yango bien ebima na nga mpe nakobima na nga boye nazonga na nga retard na mikumba na nga wana omona mpe te moto akale oyo moto amena nsobo te donc nabima na nga mpe nazonga na nga bien oyo eza quartier na nga nyonso nga naza mwana feshi maloso olinga kolia mingi na moto bandundu nalinga mingi fumbwa nalinga mingi fumbwa biso eza na basorti ya fumbwa ya mwamba na mosusu totiaka ya pamba kaka ezanga nango ezanga mwamba kitoko makasi na brazo babenga yango nkoko biso tobenga yango kisengula batiaka yango mbinzo koko nanga moko toya na Londres wana baki raisa pindi nabaki soka ye yango kana olambela alia ale biloko mpe babindele kuna mingi aya olia yango so nzambe abe abandela mokili maloso olinga nzambe azongisa ona azongisa kaka loso azosaka nga azosaka artiste bien makasi olinga mosala no makasi omoni kuti nde navandi boye mo baba stress so nake kuna nde totournaka momoni biso ntango tokutana na milie ya tournage ezala moto na 60 ans ezala moto na 50 ans ezala moto ya 40 biso toza bana miki biso nyonso toza koseka kobina komela kolemisa omona boye mwana nanga oyo nasaka fete mwana makamba mwana nanga mibale abalaka asala mariage religieux natiele biloko alia komedi ya mokolo ya kombo ya yibi esala biloko akimi nango nakuta bando ya te nga nde nazolinga te mpo so bayebo mitungisi nazoboya kutu tuna kokoma bia nazonanga kota 24 soki te mbe baoyaya boye nasana pose. Vraiment. Merci beaucoup maman Loso, c'est un réel plaisir de passer ces bons moments ensemble avec toi. Comme Nasuka, moi je suis capable de me coller et puis Bambote na wana bato balingaka yo de partout dans le monde. Mais numéro boy à Ropesa. Parce que c'est non Ropesa trop. Ah, na komo pesa sikoyo. Ropesa pour pas batuter. Non mo pesa. Liloba suki ezali elo na lobaka na bana nzambe na ye kaka. Toza na période moko nga na mona ngo période parce que makambo mabe yango ezaka mikolo nyonso. Donc faut mutu nyonso azapembe na nzambe. Voilà. Parce que Satan azo rappelé tout autour à bana nzambe azoluka nani ya ko détruire. Nani o ya ayaka po a diviser po ya sa nini a régner. Alors tozaka mayele tozaka makasi na prière distraction tozaka na discrétion. Nous sommes sala nous sommes mela na période de décembre donc moi na nzambe nous sommes na discrétion. Donc toza mayele bato nyonso za poto za libande za wapi biso nyonso za ba être mais donc biso toza mayele. Donc toza makasi kaka. Voilà. Bambote na mama Loso. Bambote nana bato ebele so na mekiawa. Tanga atandambu kasi. Merci. Na pesi mbote pa ya Magi Mandiangu mama na Steven mama na Sheki David Mbaya na pesi mbote na famille Maungu Noro Kasi bambote ebele na pesi mbote na famille Menga famille Mwanga famille na ngai moko na pesi mbote pa bana na ngai na pesi mbote epa ya papa José Mudingai na pesi mbote pa ya mama Nancy mosi ya papa Kiyedi na pesi mbote pa ya Sudiata ye tosane nini mobo tosaka bagag chaque lundi na pesi les honorables nyonso bambote ebele
na pesi de la paix adogo wana camarade nanga na tika na isiko wana copine nanga doge ba 1900 mètres pa bisa tato swani ko kota noti surtout neto tika na ye ba to moto kuda na pa me ye no to zanga na to soki ya zakune pa nanga na zepa na do to zanga na te do wana ba ma copine ngai de la paix adogo Sydney balobi les jeunes producteurs yonde makambo Raisa Pindi awa mona ngati mona nga mona ngai mwa yebe ata ba ucha batume mama fazala kapona bandiko na iba sungama na pesi pe Barcelone bambote belé na pesi Bellevue Bellevue bella yonde makambo je t'aime beaucoup ma fille n'engaye trop ça nga bien donc équipe union surtout ya Belar na pesi bino bambote belé j'aime beaucoup na nga bino makasi na pesi be moi naza bana nga ba joueur ana maman moi naza ki a joueur ana la belle oh peut a joueur ka Jani pas joueur ka Kervé pas joueur ka ana pe a joueur ka na côté bon malimba donc bango nyonso ne na buti bango Sandrine bino so bambote belé belle Vapilu maze ana de nga bino makasi bambote na bato nyonso ya poto bato tout ya poto ba joyeux Noël na bino déjà na biki karaté bozo fêter de temps bozo lia boye ba pe mama lozo fasa nini walia olenda mutindela mama lozo bakoto do bino nyonso bambote belé na linga bino makasi papa Brian Mosali bonne année doki mula elamu kalate ezokoma voilà mama loso pesa numéro o ba kobenga yo moko po ba biso mama loso le kazo na loso bonne année yango na yango nde makambo mingi po mikolo yo batu mingi o bazana poto ne tsolo ndeko na moko azwa biloko awa na matete na Hero Afrique business service et pas ya papa Willy dona matete la banunu soki yo osengi kuna oyiba tindelo mwa loso ndeko azana kisasa awa abengi kuna kaka azwi kaka limero mama so abengi comme ça to centre kuna ba yo tiko yesoki kama mutapoto abengi yesiko abenga yo bapesi ma bengi ba yeba etiki lo biloko voilà donc bambote belé merci beaucoup et puis numéro nanga 0 plus 243 085 25 24 857 plus 243 85 25 24 857 voilà numéro na so benga ngazaka na bureau tinga moko bureau no bana bumbu nyonso bambote belé na bote mana ngingi na kona bumba na bumbu nyonso bambote belé na Lovamba no bambote belé mbote pa ya ba collègue na nga na ngambo na pesi papa Willy mbote mama Mundele mama Niki na bana nyonso bambote belé voilà lelo moko pone émission ya lelo merci maman pesi ka pe kombo ya bato le bip kombo Mamizu bambote belé merci Mamizu alobi atini pe bambote belé pa bana bumbu. Voilà. Merci beaucoup. Pour l'émission. Merci en tout cas. Na sepeli na gentillesse na bino kofuta ticket tiko ya aoiza jeti. No bato belé pe babima ba ya se émission ba komate. Menzamba komisi bino en tout cas. Ilo na lobaka merci beaucoup. Merci. Mutu azana sima ya caméra. Adi. Wala mwana ngai. Pambote belé ya nzamba peso makaso continue comme appelle les grands cameramen tina poto. Amen. Nzamba même mabino likolo. Amen. Merci beaucoup Mama Loso. Alors tout est bien qui finit bien. C'était là votre actrice Mama Loso. Grande actrice Yambora Nabiso. Donc tout solo de tout sauf rien. Alors d'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur nos antennes. Abonnez-vous très massivement. Je remercie infiniment Adji d'avoir réalisé cette émission. Pourquoi pas penser aussi à Shekina Vumbi, Kitoropé Dollar, Kitoropé Taille, Exaucé Mouyemba, clin d'œil spécial à toi, Sephora Ndombe, Masefo, Nisha Mandiangou, tout le vrai de Barési Baza, je vous salue. Et pourquoi pas penser aussi à Maman Régine, clin d'œil spécial à toi, Jonathan Gana, obésité financière, Jérézing à la merveille,
moi na mamie, clin d'œil spécial à toi et meilleurs vœux à tous nos abonnés. Joyeux Noël, bonne année. Restez connectés sur nos antennes. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques et les suggestions. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur nos antennes. Bye bye. Bye. Beauté oiza Brand Cosmetic UK, oiza produit en doto elong la kabatash. So pilingi koza na tema ko ya bia ya propre, oiza produit na ya kosela. Oyo eza pola maboko polong la batash, ya makolope, ba genou et ba coude. Oiza huile elkendaka na produit en doto. Donc so koza intéressé, continue de ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda kabola na bango yo muto kozala toucher o banda otala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un déficit nzambe bon mengona oyo zora to moi muki oyo zora kabula ngona bango alors tout bando que rememela ya bango parce que ah exemple télévision les appenda exemple donc toza wana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est notre zap, et touché dans les camarades, Barizi, pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato, Kabola, on a banabiti, qui est orphelin, Tobando Kita, Tobando ça la descente. Alors, numéro la biso affiché, on a Yom Tozo Talabiso, aux années Lamba, aux années carton, au bando Tinda, père, à chaussure, il y a Bana, il y a Age, Nyon, au Sangi, Sigara, Tobando Memela Bango, et pas la biso ça. En toute sincérité, tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc de tout ça touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barizi Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, Moututo Kota la biso, on a besoin ou aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, exemple de télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangoana, merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple de télévision et Boti Barizi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés, merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barizi Baza TV. Donc bébé TV. Ils n'ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barizi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barizi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plaire na savoir-faire en angai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barizi Baza TV. Place par comme s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on gag. Ba télé-réalité y a artiste. Ba vie réelle y a artiste. Ba télé surprise y a artiste. Bon nous ba film congolais y a artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préféré na changer comme Barizi Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barizi Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barizi Baza TV. Pas de bêtises na kata Barizi Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon on entend papa maman les qui bana na salon. Tout bon abiso oh Barizi Baza TV. Bon ça la RT. Barizi Baza TV, bébé TV. Barizi Baza TV, chaîne YouTube na bino bino actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et difforme car à la katia
Barezi Baza TV, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yopoyoki Sango, partagez Sango. Yopoyoki Sango, partagez Sango. Batutu ya kati exemple de télévision, boki mape mbangu na Barezi Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre, batutu botala SB TV, batutu botala Belleville TV, batutu botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, ba chaîne tout est diffusé à théâtre, ba Leke TV, batutu o ba diffusé à théâtre. Alors, boki mambang boki s'abonner pe ya Barezi Baza TV, ya Sikaye. Barezi Baza TV, l'excellence, c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barezi Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti, abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barezi Baza TV. Bye bye. Ceux qui transfèrent de l'argent régulièrement vers la RDC, il y a une nouvelle agence faite par notre sœur congolaise qui voit déjà le jour pour envoyer de l'argent en direct directement vers Kinshasa et c'est 24 heures sur 24. Pas c'est qu'on y a comme agence et si si ou t'as un boire à vie ou t'as c'est le boire à vie ou t'as pouvoir à matonner ou t'as barmo que na matonner ou t'as limeto que na rabo et si kana nda kumbala moko soza MP batindelo wana RTL mani batindelo wana tipo kasi batindelo ezala TP et komi. Pour ça, il faut contacter l'agence SMS de la sœur Sévérine Monchoa Sevastro. Et à Europe, na Kinshasa, agence de transfert, il y a sire à domicile, batikelo par un ndap, et bien par un téléphone. Maman Sévérine Monchoa Sevastro, assisi ma solo ara. Yo benga numéro na pension na Belgique, partout en Europe, au benga 0032 48 344. 22 51 yo benga kaka maman na biloka passe avant ni mbonga bibele na téléphone. Vous allez sur son Facebook et vous allez poser toutes les questions que vous voulez, vous aurez toutes les informations qu'il faut sur l'agence SMS. Allez, check. Yo benga kaka numéro wana. Merci na yo maman c'est Vasro. C'est véritable vrai chéri. Mais c'est wanya. Maman na bébé, ana tante ya omenga batu mbongo. Asa wana kutute. Awana Kinshasa kaka numéro eza moko. Au Pessikuna Bengi 00240 3 code Mboka RDC 89 031 62 86 Batine Lumbo. Ils allaient te commis. Taranga qui s'en joue à Nandimi. On a sina swaki. On a sina swaki quoi. Merci beaucoup. Je vous aime tous. Confiance kaka. Benga numéro 1 agence Yassir. Merci. Thank you. Thank you. Coucou mes yaya, mes mamans, mes papas, baya mes bali, baya basi, binonyo, soit ma gros vision à bino. Je vous invite de vous abonner massivement à la chaîne Nanga YouTube Queen Joy B Official. Donc la Queen Joy B Official, toko le belanios et surtout mingi nos stars congolais quoi. Nos artistes, nos actrices, nos acteurs, il est temps de valoriser notre culture. Donc, malgré que mon français, donc je vous invite de vous abonner, vous ne serez pas ici. Donc, quand même, je pense que ça bien en français. Donc, s'abonner à Kaka. Donc, bisous, Nabino. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 perruques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.